les bien masolo ba joueur na terrain. Tout le monde n'a pas cité. Au moins le cimetière, avocat à la raté. OK. Vous comprenez hein? Na kuelo wa tanga âge mutu fixe na maboti na ye. Tout zélati. Tout le monde va âge ba dessiner la croix. Oh, c'est où d'akofi? Oui. Comment en plus ça âge va jouer. Il y a 88, il y a Gabi na 88, il y a ça Angoulma. Angoulma. Avec une bonne d'abord la ligne bonne. Je dois série 7. Tu as une bonne là, tu as le beaucoup là. Tu as le beaucoup, tu as le beaucoup là. Le beaucoup là. Tu as une bonne là. La bête est tout est pour moi la tête, on dit là maintenant mon bout à betanga na. Ouais, je la tonga coronavirus. OK. Ndazoka. Elle ba la mais on a quand même mukolo ya Gabriel. Na mukolo mette. Oh. Oui, na mukolo mette na roza na ko mukolo na makazi bota. Pakosi âge est allié. Na monde na soit ya maboke oyo moi ba mbali kamba ba vérité. Moi signor surtout soit peso âge akosi. Et puis ma bête ça c'est pas la rejoindre nga. Et ma bépété. Akitine kakati. Ekas ya sepela kitapa nanga bongo na benga na ye. Ndakala te na bandakala na bango mais naza mukolo na bango na théâtre na mukolo na bango na âge. Naza mukolo na bango na théâtre. OK. Na mukolo na bango na âge. Tout est série 7. Mais série 7 titre comme série 8 na ba 8 kuna bien na ko bandosa t'as fait mataki. T'as fait mataki. Au moins on va mukolo hein. Au bandi le ko anate mais moi na mukolo tabandaki yango. Yo po bato beba yo kota na théâtre na kimikolo. Vous comprenez? Ça y a na ngate, na pe na ya na ite na pe mec n'était pas avec na ngate. Donc vous avez même âge. Tu as même âge biso surtout. C'est pourquoi ba minga la na mama bango. Et non yo ça ya za mama bango. Est-ce que tala mzela ko na ba ko to msamso na nzela ba ke non ya solvement bato batala ka bien. O batala ka bien tali yo ngo ba misi âge no bazate. Il y a le bilongi, il faut battre la. Il faut battre la bilongi na biso ko kana j'espère. Ay bilongi ya c'est mukolo. Na c'est mukolo botala. Botala. To le ba peri qui viso surtout to vandi comme ça botala bilonga ba ngina mikolo. Ni batala ka kimikolo na sali plegato na sa jento. Batala ngo te. Bilonga ga mo to da na joie ka mama et c'est la fona benda expression ki mama. OK. Vous comprenez? Mais bon ba joie ba jeune maman, na tsaka expresser ba jeune maman. Vous comprenez? Alors ba bango ba tsaka ba joie ya maman et la to mona ba mba moko. To la mga la to to ko na bandak to na tala na ndak ba mo tala ta kacha bote. O nini? Le nani na tongo ko mettre la porte. Ko kitina na udme na ndak na sukula na sukote na pa ko maquillage total nga. Ozi photo. Oya talanga na nongi za photo. Talanga na mokongo za photo. Et puis la kanda mabe parce que na moni so mawaje esprit mabe. Oh, nande. Aje esprit mabe. Est-ce que bilamba wana yango meze lamba ya suka oyo ko kanga valise na ngetonda. Ozo ma balanga so mabe ya wana. So photo o mawa lata ilamba na na kasumbalesa. Kotongsa mana mpe aza ande kona mais message na choqué nga makasi même mobile na tanga avec oyo na pe oza masa mobile. Pas de théâtre à lesbienne mais bien na petit que la voice a boy penza et ça linga déranger nga maintenant na oka pas boité bon on a na mo Christ na la kanda te mais en tout cas ça linga on na so voice linga donc a lobe linga voice donc na mo tema moko ebi kinga ala na sala kate na za na problème a likona obela na moni ke Barcelone a someli batumso biloko a someli binote na bunani aibe pe na quel mois était la que nous sommes biloko na maman na ngala Barcelone na baston baza kuna loko abino Barcelone na sombe biloko te na kei na miso Barcelone na bi na sombe biloko eza cadeau surprise mais message pe la tikeli na bomba on fait na mamo biwa aibe ta na ngake na so souffrir di kolezo déranger na makasi. Problème est atteint, si Barcelone a fait ça au parfum, na dérobe, na sandal, et puis là, aux emballassements. Monsieur Biouane Zama, na na kama parce que to sola ina yi. Moni malibonga na bali na na bino soki bongo. Azwa bilamba yozwa, ngana zile mbala ko ya. Ngana maluma bana. OK. Atinda ya mawa akomisa ko panangati. Même message aussi yebi sa epela. Mawa yebi sa ngote pourquoi. Fallait bisanga. On a mal lesbienne na kati. Mais yango na lesbienne te na tsela la mwasi moko tina biso le vérité. Na tsela za lesbienne te o abi ke za mwasi mobali na to za mwasi na ya.
OK. On a ça va trouver lesbienne pas ma winde. On dit que ça va trouver lesbienne va bien. OK. On va noter. Tu y habiter. T'es na poto ba te belé. Ah, mais ba zo ba la ba ça ba vie. Na kini pe belé ba obi. Et puis aussi il faut qu'on la boya kango. So que ça la ko ça on eza ka lengit. To boya ande li felo ndi. Li felo mena on koto la muninga. Comme ça comme so lesbienne. Et ça la ni. Qui lesbienne ça la. Ngamba na fula ko muti. Nande. Ba chic chic le ngit. Ah bon ya to ba fula muti. Bibsheni ya aseni. Na c'est le thé, na c'est la tabilamba. La tabilamba ta parfois la ta pa ko la sanda la ki non pa salinga denda. On a kana na mama wemba. Bo ba pesi ola ta siku. Be mana. Ozo mona siku. Ba zamu tena mabe. Na ndi ke yo ni ona ta no ba sapatu mingi, na ta no ba mokoto, yo ni ba sandal te pro, na ni ba sandal. Na so ya ta sandal te. De makona ngande ya na sandal go bo ka ndenge zabo. Mais je me makolo boy la sandal bo. Ya wala pe la ti sandal. OK. Bon, be o makona sandal te. On est à zone là. Il y a un bon zoa pour eux que la vie se peut toka bwana. Alors toka bwana pezaka. Ukabwana peza mabete. Hata soka yeye na subila mate. Côté wana ayo subila mate. Yeye na mate. Bakoti na tete, bakoti na ajini avant ba yela za usani. OK. Vous comprenez? Faut que la mbela zo pe parce que donc na mukolo na mangona théâtre. Mais la mbila robotama. Voici mes droits. T'es ouverte. Même si c'est pour la même balle de pour mon autre. Vous savez, c'est mon collègue comment mon balle on te lembaka. On m'a quand te la teba. On m'a quand on t'a comme ah non yo. Aujourd'hui sur la colonne no te boyebuni. On m'a quand ma tama biso dans bibu kigba. Ba o créer bandité. OK. Vous allez voir, donc on va banditer, ils ont la miroir. Mais bien tout lembi déjà. Mais tout lembi, c'est lembi la âge la commune en mais lembi la âge la barota. Le nom ba tout ba ba miki. Mais tant que ba théâtre na bango to zaki ba jeune fille biso surtout, to zona tabla mikuise to kuta na banzira, ya zaki te biso spectacle na mangwele. OK, y bon d'autres tabla mikuise? Na la ta on ma casse lelo. OK. Mais idée. Nana nzota bien kazi bongo. Na makola bien na oletonga ete ko konne na se vima go teda liko tina likolo ya time. OK. Ozo comprendre to zali ko mona na ya zakiti. Tu to tambola to vivaka to zalaka na ba ka telenga zaka ndi ya. Ngai tala kanga te mosko bino ko bosala ka bambo wana po boyiki bijula na star. Nga to lingo ba na ngazwa na we. Na identifier que po ba to comprendre. Ma sœur vieux amoko bangaka nzambe bati musu bakotaka na se ya makola tata mwasi ya loko musu ake ko consulter banganga na ye soki na tiki ezate ke na obanga bango ezate ke no nazangi ndoko koloba donc faut obatela libala na yo asa fan ma yimso sto yima libala to legi to melaki faut batela e no versus mo legi libesote na ko betela liswa lokuta te so no so batata pour ngale na la kisibango. Il n'est pas artiste. On met ta coupe dans ma soirée de bangoté. Mais soit bête dans son nom, soit couper le monde par hasard, c'est par moi. D'accord, pour vanter le Kambuta. Là, j'ai essayé avec le bal ma bête, peut-être les magas les jours, on a tiré la télé. C'est ça ma camouflage. Mon repos causé, on est ma camou. Donc, ce qu'a bien y a un yangote, un yangote. Elle comme au saliango. Na qui est conscient, na oye mais au saliango. Mais oyebaki donc oza mama trahison non zo ba mama manda kwa libala kaka ngo bebisela muninga libala na ye asa femme mariée non c'est libala no ko benga to libala no ko bebisa yeno fa bonza libala na ye pour moi ça libala c'est respectable c'est to tanga makambo ebele eza ba souvenir te eza ba itawa na lekali na ne ozo comprendre donc sinon si ça ne benga na zali na prison et na kana ko za na prison te. Vous comprenez? Ce qui te t'a comme parce que il y a des qui montent va utiliser ou parce que ça qui est mort pour avoir ça à Zola. Mama, if love is crazy, love is funny. Mentalité misunga Grace Mandela, la pétrolière. Voyez que il y a une idéologie à Sika. Donc,
soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout avec Yves, un secrétaire d'info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Epela moto donc au Tchitchi Tuzani à autour sur la Ebele par rapport à actualité aussi bilan naïe 2023 est-ce que ça positif ou négatif parce que à Salipé na théâtre congolais Ebele alors tu peux si bambo Ebele na poupon du Bonaka Canada mon ami bambo Ebele que c'était mon fiti mon ami Jean-Robert Kalala le savant de la DCL Force Kati Motemaya maman Nicole maman na parfaite à Paris et bambo encore plus na maman na biso bili vomuka fondation to sunga ba veuve orphelin na bosanité Jean-Robert Kalala le savant de la DCL Force Kati Motema ya maman Nicole maman na parfaite à Paris bambo Ebele na bino surtout bota la biso sanité maman voilà to pesi mbote pa ya Mama Epela au Tchitchi bonne santé na yo meilleur vœu hein. Merci pareillement. Au Tchitchi mwana mutete la mungala ah mutete la mungala vrai mungala mutete la kasi biso za muntu moko ana mongo ok ah tuzaka ana mongo yala le mwana bona nia fuma mboloko bo mbeswa mboloko te ngando kese ok on biso pena basaka de lia ngotro no kese kosuko so déranger la grippe ils sont les épidémies betinga on est fort voilà pour meilleur vena au pesa na nani ah ba meilleur vena ngai na ba fanatique tout ya Mama Epela ba balinga Mama Epela vraiment nzambe abaxela bino sous année ya sika ya bien ya prospérité ya makambo nyonso ya bien otozo raté na année oyo nzambe vraiment apesa biso ba bonne année na bino tout ba bonne année belé na ya José Mampuya salon José Mampuya na Londres ba bi salon José Mampuya asali biso le monde 10e rue à Ariane bien bi José Mampuya na C 10e rue donc oye wana okoto olala mengo lingi donc Ariane BNB José Mampuya donc bambote belé ya José Kutalinga ba fête tabitime o c'est ba fête boy yo kotimbula siko ba simbula kana to na kufata mais to souhaiter après zali ta to kominango donc ba bonne année na bino ba meilleur vœu na bino na maman Nicole Sanza moi c'est ya bungsala loposo Mama Epela za la pepele maman Nicole Sanza moi c'est ya mongala nkana kami donc bambote belé ba meilleur vœu na ngana chérie non bater intelligent ba bisombe bumbula et face au la et passe au la et panza voilà donc me répète ça na robe donc ba meilleur vœu na ngana singa bala kinga ba tout quoi bana tu limité donc ba meilleur vœu na bino ba meilleur vœu et belé pa ya Chico Lubanda Bokuma Philippe Babi Chico Lubanda Philippe azali candidat député provincial azali na Funa azaka yimoko le candidat futu azaka Chico Lubanda Bokuma donc 2 fois maître la meilleure vie na ngai souci belé vraiment na yimoko parce que vous pensez na ngai lelo vraiment merci aussi na
Maïle, Papi Sarabso toujours réalisation qui toko, merci et grand merci aussi à toi MK, donc merveille, n'a bien surtout dans le à la bisso. Je crois bien te Robert Tamas sur la débat. Au Chichi. Kosu c'est dérangé fort. Ah, ok, toujours comprendre. Bilan, tout le besoin positif, bien négatif par rapport à l'année au 2023. Par rapport à un projet, à idée aux qui n'ont pas conception, qu'est-ce qu'on a ma conception? La conception ou la conception? Conception. Conception. Idée projet même. Un projet là, ndamwe salemi par rapport à moyen de sengaki, mais grâce à Nzambe, Nzamba tambusi biso, en tout cas il est bien. Satan n'a pas arrivé mais tout sauter. Mais qui est bien. Il y a une négativité, il y a une positive. Il y a une négativité positive, il y a tantôt plutôt. Naître, voilà. Mais moi, je fais un peu comme d'habitude, côté bébé là, bengio, côté PSP, bengio, côté la douceur, pas dinana, là, il pas Jérémy Chabani, officiel. Ok, mais sur le moment, mais tu n'as pas tant de questions. Ma bengioté, pourquoi la bande comme sous année mon beleki n'a pas de patient. Non, il n'y a pas de choses à l'arrêter. Moi, c'est salaté, en piaka. Ok. Vous voyez, on peut noter ah, na ke bouloté, mais si on a l'art, si on a bouloté. Vous voyez, non? Mais nous, on a matemelo, on a un chaque jour. On a fait des calatours, teki. On a dit que si on a un piaka. Ok bouloté on va passer mais si on mukia na on hein si on peut mukia na on est kaka général le voilà nani j'ai comme baza pemeni pene ok on va dire non c'est le moment qui sous film mais non en retard vous me faites comme on n'est pas excellence voilà voilà dans autres boucan na moi ben tela ka wana pena so so mboka matebela simanda ko dans on va nzala belete donc ceux qui Moussa les ali, tout c'est ça. Sur la bengote, ça posé. Moi, bah tout ça, je vais d'accord nous que l'on va kissi. Ah, on va bien, on faut la côte, on a côte pour ma benga, tu. Biso biso de Moussa tout ça là, il y a un de bengi ça la biso. Donc ça Moussa là, bah bien, donc c'est que ma rôle, na ba casting na bango ba sanki. Bazo y espace na ngate. Fallait battre film moi était Jackie avant d'en pour rejouer. Bah est-ce que bon casting là les athées. Moi penga na les athées. Alors na za na kimia. Merci bien maman Epela. Alors ndekona yo vidéo azoli kanaba épreuve oyo le kaka même hein. Il y a 3 fois un bassou et sikope comelier. Est-ce que tu temps que nous tala ndekona yo vidéo Charlie? On a tenté. Pourquoi? Je tenté dans un membre non ça on a un membre Jekoko pour y a candidat na biso na provincial à numéro 343 Jekoko Munumba to côté dans studio to yemele machin donc faut tout ça ba clip to beta ba concert ya campagne donc c'est ça celle qui non on a tenté mais sur 8 ans au tala sur 8 ans au tala et le quoi campagne ici dans bientôt on a sur 8 ans au tala ande ko na souhaiter que la bonne guérison nzamba sunga ya bika parce que ils a maladie biso to bela belango soka zona ndaka traitement bien et surtout à l'anda na hôpital parce que ndeko na biso pe tono a uté ko bela kambasu il pas bima qui mais a belinga bi non nzoto ya bien te zongu sunde ko panzi pema ngame famille zonga kana hôpital na bi donc ko sa nga soni malade ba ko la ngo soni te pour ça ko fi ba zo ba ko fi na maladie ni ko maladie za déjà liwa ozo ko même mutayati na devant et bima tu na bela yinité pas que c'est brisque ça va mais à bien la mignon donc il faut déjà aux malades bah on aura au kufa alors ko bomba te venu que ni l'hôpital va soigner donc nzama sunga bango na ni vraiment ningezo aussi là va soigner nous bien voilà merci ça c'est bien et puis là au Chichi alors tout le bah là il y a arrestation en fait ni ne leki autrement lui dans les réseaux sociaux que chéri non mon bengaga bazali bongo papa panayo en fait nini oyo elekaki te moni makamba chéri non eza vraiment basé te comprendre hein makamba chéri non eza basé te pour chéri non otikala olinga moi ça théâtre te loka salinganga comprendre eza ce erreur eza erreur mais
tout le monde est parce que on a forte. Chérie, nous avons été balingaki. On a vraiment tout le monde là. Pour chérie, on a trop de temps à dire maman, on a privé. Vous avez compris que ces gens comment ils balent nous sur notre théâtre. Ils allaient où? Vous allez. Au lieu qu'on peut balber la TV. Aïe aïe, on doit. Là, ce qu'on a pu savoir parce que ça là. J'ai belé. Aïe aïe, là parce que n'a dit ça là moko. Ah, sûr. C'est le temps où il y a eu aux gens où on battre maman, tant là ezati. Alors ce que ça l'émission tout ça nanga. Je vais dire comme chérie non non, il dérange mon tout pour y a aucun de comme on voit. Il y a un de liba combo yo. Mais sur ça sir na mobali na yo. Non. Tika ina nous pena nous badi muso bi ba mekena no yeba so. Ba me ka mobali nanga. Te oye bana ntsui pe. Ki va mandate. Nazanga banda nazanga banda epela. Nazanga fidèle. OK. Aga fidèle dans la rotika ebi, na rotika taka na tika ga epe. Na tika ga ben na tika ga etende na ebi. Otantena. Na tika ki na vala na prison. Na tika ki na beta so une semaine na prison, na tika ki a ota mo téléphone ngai mo ota mo makamyo so awo bulala liba. Mais roto consommation na robe na vie yongi toujours. Bisa na ifenga nya nzoto pete. Donc voilà, ma chérie, non, vraiment. Vous avez une explication qui a fait ça les mains. Non. Nous te besoin tant la combo wana aza innocente pour créer histoire. C'est pour créer, on a dit hein. On a dit pour créer. Makamboza ebele. C'est tout temps makambo ebele za ba souvenir te. Eza ba tawa le kali na né. Vous comprenez donc sinon si ça ne besoin na na prison. On a kana ko za na prison te. Vous comprenez? Ce qui te est commun parce que il y a des gens qui va utiliser ou va faire ça qui est mort pour avoir ça à Zola. Il y a Bimisa qui est innocente. On est innocente, ces amis, c'est là que nous maman, dès que tu as un tournage, en plein tournage, on va marier Jeanne. Na le bilamba na kauka na lati bilamba mususu pona tourner avant de tourner voilà ndé commence bijou la na benga ngai 2 jours avant to kutana lelo raté dans un batanga to kutana lobi yemo ko mutazo azobenga yemo ko mutazo ratsango siko comme les jours na tournage abi na ça tournage na kauka so likamango zali ya katene na kauka to solo ya vie maman na victoire auto ya na victoire. Quand les gens sont dans le bilan, na plateau avec action. Téléphone est sonné. Vas-y, téléphone na sonné. On a kende kaka mbango ba bi na te kende ka mbango bon il y a pour ni solo yo ba on te benga 2 jours avant peut-être ça ka moya ya show na yebango na yimema na tiki na ba mo na ba carte tout na zika téléphone. OK. Vas-y 2000 francs après signer foutu transport moto na comme la victoire. Auto na kuti à vendre na station a on la iloko na lilaka. Vous comprenez? Allez na moni abimé kamoni auto to comme kaka na Wileri. Donc ayeba ki destination nzela net okende. Comment pas te ko so na victoire pour monter na Wileri. Donc amena na Wileri parce que ayeba ki loko ezoke na Wileri. Ayeba na Wileri to ke kutana mutu kingandi. Vous comprenez? En même temps na kimi bazuko mukangai oli invitation la convocation invitation ba ko langa batindité mais ba mukanga na avis de recherche na boni mutete na ibakate na bundite avis de recherche na kata kimba olukanga bongo siko so yeke no enlèvement et puis je les ai sage tant que kende na bien que to kete nzamo na chérie non il y a aliki akina yeba kotaka savubu ngana koti kauka quand to kei to komwana to vandi boya bien to futo makati na 55 quand to na 55 et Mélanie ya tout meni ya bi bijou na ko poso mais tu me pesa nga bière on comprend atini mwana bo la bière ya zo melaka o ya zo mela banana station ko sila iti abibo la bière mutaje ko za bière kutuna yete to mwaga bat basoda la lingi biso anteni sivi bon o yele na ma pelati to luka avis de recherche ya nini ote ko za calme mo bi ba star ma bi so sa panique bat ba ko nga ba yeba nga mi za calme
Toujours ka bijou la radio na to ka yo maman et la vie de recherche ba la singa papier sur na tanga na comme place à motif ba bi pesa to tangela yo ba mo batangi nga bi papa ba luka ba tangela ko muntu ka singa te wazo kangati. OK. Pas bijou. Ni yaki na po na boye. Maman wa bi maman ça ça na be po na nini. Ozo ko na ba na betele nga na vakango. OK. Vous comprenez, la vie parce que le nom va tout là-bas niquer. Mais tant que tu vas théâtre là, tu vas jeune fille, surtout, tu vas tabler un coup, c'est au coup de la banzilla. Il y a des gens qui sont en belé. OK, il y a bon d'autres tabler un coup. Non, là, tu as un casse là. OK. Mais évitez. Non, non, on a tabler ma casse bon. Non, ma cola bien, ma on est là. Et tu vas connaître la série, vima gote dans. Il continue à coller de la time. OK. Vous comprenez, tu as comme nana. Yaya zakiti. Tu te otambola to vivaka to zalaka na ba katele nga zakandi yaya. Nous fona bandobe nga yaya de pleurs. Voilà. Tokota wana. Tokota wana te. Siko tozoke na mako. Si ça. Tant ba soda ba tuni abi, si ozawana. Tu vas aller quelque part au bongo to na bar tu na bar mususu, to na bar mususu. O pesa $500. Bon to biso mutafundi. Okay. $500 nga mbongo te. Na mbongo te na tamu na sakite na $500 ni kamuni na sai. Ni kama sai to na ebite. OK. Fanda, OK nega. OK ni bizo. Si vous êtes ici ndeko panique. OK. Abandi ko ça appel. Ndiko benga batuno surtout bazala alecteke bakanga la pona zimba mo téléphone si chérie non que chérie non maza. En tout cas bakanga na vie de recherche na yebite batango ba bika boye ba bitoke ne parquet ya Gombe. Ici donc parce que normalement solo ya mbongo ndene oyibaike bijou la reine ba soldat ngaza yite OK. le jour où ba soldat bazo na ba pesa bango cop wana po ba ko luka artiste wana so bazali na mwana mwasi na bango wana mwana mwasi na bango mwana ndeko na ngai propre. Et puis à moi na kinga boa. OK. Si que tant bavanda ba solo masolo, si batanga ka komo na ngasa ngai bisanga ka le même butu. Et puis ana mno na nganga benga ka bisinga itanti ntala bu. Ozo comprendre. Ti ba solo la pe ba bombe na bango kombo, ye maeba ezati. Ale lobi na ngaba na yeba dina kama mtasema mwana kingani bazayaki epa yebia o. Si ko ba policier ba lobi soko na moto to okende tomati pe na taxi ngabi mo pot sape na ye oye fa basika na okende tina suka pe mto pesa sangwa bien oye mtabenga nga na mto juste na mona ye vous comprenez mais comment to komi na parquet tant to compte na parquet babi sika sko mais kamara no bozana ai ayebi mutakangisa kiyo wana zo bisaite yebisa mutakangisa akangisi tu la carte à Moutuka, voilà une autre pays, c'est histoire vraie. Malama voyez tension là tu as réglé. C'est là où on a le bac. OK. Vous comprenez? Ma vie là on a passé en année. Ils ont la mauvaise temps là. La juillet ça quand la bota la juillet le 20 juillet. Si vous dans le 7 juillet. Bazuna vendredi parce que nous pour makale ya samedi. OK. Donc on a comme le vendredi na lali le na samedi pété le gars nous pour yamba mo ba mapela dans les prisons. C'est bon. Heureusement que 343 Jekoko Mulumba excellence. Vice-gouverneur, député provincial Azala Kanabiso. OK. Les autres familles de Bimisa ou non famille non. Non, pas me OK. Mais les solo ya koswana chérie non ya kindengeni to nga to ba kama na comme na limite ba comme ko ba ya les chani ya lu ya pe bogar comprendre na mo na senga na beta masuna ai na ko beta na public te ya to chele mbonga zo te pa la ziana ali ya mo mais mutu zo tanga aza femme mariée ana mobali aza femme mariée andime ko kota na makambo wana andime ko kota na makambo wana parce que nous avons une mission, nous avons
batenga numéro ngante camarade na za na numéro na ye ngandi vous comprenez ale maman ko ba zui numéro na ye ba bengi ya sali transmission pour bazwanga vous comprenez ndenge kameza bila au simple ben comme au sali yango na qui est conscient na oyeba te mais au sali yango mais oyebaki oyebaki donc vous avez maman trahison non 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 makamanda kwa libala kaka ngo bebisela muninga libala na ye asa femme mariée non c'est libala noko benga to libala noko bebisa yemo fa bonza libala na ye pour moi ça libala c'est respecta mama ndeko ko kotota ni ko kotota te donc so linga muninga na ndeko ba to linga na théâtre te to linga na te pour so to linga na ka oyoba am na ngai mona mbeza sauter za boy donc faut obatela libala na yo asa femme mariée so to linga libala to legi to melaki faut batela et on va soutenir les libertés faut batela c'est nazo ba makambo ebimi ki ya sengi ba na bien on va essayer maintenant ko beta l'histoire le kutate c'est une non seule bataille pour ngale na la kisibango il est pas artiste artiste la start ok oui hein bon c'est avant beta pour dans son bangoté mais soit beta dans son so kuté le par hasard c'est par moi d'accord pour vanter le kamutala on a le wana mobali na mona kota na mambango vous comprenez si on a versé avec le bal mabé peut-être ndé ala le maga les jours wana tinga na kena c'est ça makamu na yo mais faire le maté chaque jour dans un makala yaka chaque jour avec un temps magistrat na deux ans mobali hein ok avec chaque jour à la présence na parquet vous comprenez donc na été na rôle ni pour na yeto tika yengande ok mais on a des gros bijoux la reine à tala c'est petit moment na voyez bisa ce que bon moko ko bien nyo sauter c'est-à-dire quand ces amis dans le béli c'est à la bon il faut développer sur la question faut pas la réponse mais et comment il faut compliqué parce que les autres c'est la faux complication ils allent na kati pour toi se distinguer ce que bon moko so bon nyo so moroto koze yango na kambu donc soka beya wanga nyango to andimi yango te pe azamo na mukie c'est bon mais nzambaza nzamba yebi mutu aloba vérité na lokuta vous comprenez voilà toleki n'est pas wapi oyo lelo pe sous tout le monde na réseaux sociaux audio autobima lobby ya mama na biso azana miki la poto apesa ki bino bilamba akabela ki bino yaki na nzela ya ndeko Barcelone robe et puis chaussures noir parfum et sali bino moi des awana ndeko na yo maugi voulait en fait histoire ngele ki ndenge ni tout le monde batwa comme beta na ndenge na bango biso ba beza ki mama epela asepela ki na robe o ba pesi mao nde a exigé kaka il faut zawana mao pa boy ko zo oyo linga ki ozwa alors parfum et kepe nous so woleli parfait pour ezaki moko donc eke na moi des awana kati bino na bino na bité les gars ndeni lisolo o ki mama tindo dio abi epela kanga motema prochainement a otindela pe bilamba na le reto ko ezaka participer bawa ezali masa mombo te ba na liloba ok il pas prophète Konde donc on a tiré des prophète Konde pour le Dominique tata na bisa yebinga yebiye donc na ko kina lokuta tu vona le basembo vous comprenez ngaza ki na hôpital abela ta fait mataki ok téléphone sonné ndeko na ngana ouais pour te benga na mwana tata ok téléphone sonné ndeko ni mwana tata nga bibi na boko biseke na malade po na olembisa esprit po yepe na biga zobela vous comprenez nga bité na obeda na za bien abia biloko moye eza des robes na sandal na chelio na parfum moko robe moko opesa ngo na mao ok hein ce qu'il faut que nous avons avant pour y opona liboso ya mao so na tana téléphone na numéro mao ti na tana lukina bengi ndeko moko même c'est pardon benga pesa numéro ya chechum pour na zanga numéro ni a
après c'est numéro na bengi na hôpital ndenge nini bien na kotika mwana classe ngapi nazo luka adresse afia wa uti poto place azovanda na Barcelone place azovanda na yebite na yebite mais no ya na ngabi bon ça va soko poko pesa no ya na benga yepo ngana kinuza pona ndenge balobi ke no fongana kinuza liboso pona pona. OK. Mais robe ngeza modèle moko le kabolo ngeza ba couleur. OK. Vous comprenez? Et le kabolo ngeza ba couleur. Couleur un peu orange. OK. Na ngeza pembe. OK. Siko monelo abenga ngabi entre na ozo ete soza le numéro mao timbela ngabi te. Ni wana kini luka numéro ne kuna kini. OK. Mono to gani bia utepe ko ya. Na ta na bila mamu sa timbela ngana ayaka na oyi mo wa pesa nga. OK. Et comment explication et puis on a kanda mabe et puis on a kanda mabe parce que la monde soit mawaze esprit mabe. Oh nande az esprit mabe on a net to sur la téléphone to sur na momi on a ti na bi mao on a pela zo luka na ke nikozwa to sur na téléphone ndeza ka téléphone tous bo sur o bomba ba audio ngabi se ote ngapi na isinga na pona liboso na yo ngapi na sina pona kino za oya orange blanc ana pona za babila mami ba robe mi ya pembe yo ngena za orange blanc ana ngabi rose o pona liboso na ngate ngande ba lobi fona pona liboso donc yo bomi za ngande fona pona liboso. Mais peut-être maman a bengaki pe ndeko mama pa psakie ye pa pona liboso kuna pa bengi ke mpona mutali siko yele ko la moni ndenga na yebite ya siko yo ngalo ba ngabi c'est moni na tshepso na confusion woyi ni na mabe pesa bimaji ngabi seke moni na tshepso na confusion est-ce que bilamba wana yango meze lamba ya suka o ko kanga valise na ngetonda o ma balanga so mabe ya wana. OK. OK ngo na bi est-ce que bilamba na tshepso na confusion est-ce que ze lamba ya suka o ko kanga valise na ngetonda te ngana na bilamba wana kata minda kuna ngana pena na yebite wana za audio tindela ki na daso le mao na tindeli audio te na sona mao ngabi si c'est comme ça yo ba na yo zwa na yo kaka ngana zela mbala sima songa ko ya au yela ngaka bilamba po ngana ani mtaforme ila moto ko lengisa nga na bani mama la ta lelote ozo bon na bani mama la ta lelote na kona so photo o mawa ya ta ila mala ngana na kasumbalesa tokia kasumbalesa na bitu to komi babenga na nzela mama pele ya tele ya kaya to tongole lamba ba oka te ya waza ki kotonga na Tchétchérie na Éthiopie tanga mona pele la mona ponia tongeni ngamba moli ba pa même ko tokola ko pas gouverneur ya kasumbalesa mama sinyanga wala tsona zoto to kene ngo même to ba mama biyamba fa nga lamba nga ba so to la bi robi mzanga ko ta sapolade pona ga ba mama wemba. OK. Ozo kwa nazakadia babela ya mama wema mama forme. OK. Ozo kwa ngabi siko ilamba ngana ndenge nini oyo ba ko biso mba na confusion comme que yo fo pona nga fo na pona yo fo pona nga na pona soki bongo bon zero. OK. Zona yango mama wana botinda audio atindaki lelo bon le mika sunga na téléphone José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekoma kate me baza ni kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili
soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tena baza point noir ziba service kaka ezali soki baneke angolais nalité nanga angolais zibe service etat des amis Voilà. C'est bon. Donc, tout kotongsama na mpe aza andeko na me message na ye choke nga makasi me mobile na ntango ayokaki oyo nabe akozala mwasi ta mobile abite aza lesbien te me nde na kotikoloka voice boye mpenza esali nga dérange nga matana nayoka mpasi boye te bon nga na mokristo nalala ye na kanda te me antuka esali nga oyede na yo sovo ezolenga donc alobeli nga voice donc na motema moko ayebiki nga awa nasalaka te naza na problème ya likolo na obela namoni ke Barcelone asomeli bato mosusu biloko asomeli bino te na bundani ayebi mpe na quel moyen te nake nosomba biloko wana nabi namona anga na Barcelone mpena batonga baza kuna lokola bino Barcelone asomeli biloko te nakei na miso ya Barcelone nabi nasomeli biloko eza cadeau surprise mais message epela tikeli nga na bombe yango vi na nga mobimba ayebi eta na nga ke nazosouffrir likolo ezoderange nga makasi problème eza te nayebisi Barcelone napesa o parfum na dérobe na sandale epela ozwamba na nsima voilà oyoki omoni malobongo na bani na ye abino soki bongo azwa bilamba yozwa nga nazele mbala koya nga malobongo na mabana ok nde nga abandeli yango ti ayebisi Barcelone apesa yozwa mais eza voya ye mamango olesko voa na ye ok comprendre po nga nalobaki na ye nabi nango na ye vosonga lelo tindaki yango mawa akomisaka epa nanga te même message ayesi yebisa epela mawa ayebisika yango te pourkui fana yebisanga tokutani na mawa na bandal nga naokende tournage ye mpe okende kozwa bilamba nga naza likwa moto nabe ye mao tosopesani mbote nga nakei na tourne navanga mao ndenge ozwi biloko yango ozwi biloko yango nawabi yo te nazwi biloko yango naye nakopesa yo te mpona pesa obonga nano momio na poto après nsima nango ngana aloba bonga na pesa soki aisanga alakisanga ata voice nga esanga bien namonaki yango ekomi nayozoka lelo me namoni lokola atie biso na confusion yo boye yozwa oyo est ce que eza ya sens maintenant audio nini yo tindaki ya part oyo toloba mefala pesa ngo oyo nasalelaki audio te bimili wana neti kilesibienne lesbienne na kati wana lesbienne te natika kolala mwasi moko te nayebi biso lelo verité natika kozala lesbienne te oyo ayebiki nazalaka mwasi mobali na ye to nazalaka mwasi na ye ya monakisa bato kati lesbienne mpo amaboyi nde oyebi te bato basalaka mpe balesbienne bavivaka bien amongi bango te toyo oyebi te te na poto baza kotebele mais bazozela yango balari baosala yango bavi nakini mpe ebele epe osikoyo nini fo kangala naboyaka yango soki eza kongala kosala yango ezalaka ndenge ti osala ti toboyaka nde lifelo nde lifelo mene na kokotola moninga yo kokota lifelo na place nanga to nzambe akoloba bango lokola yo olinga nzepela mingi lokola azali lesbien yo ya kokotela lifelo ya pema libanda mpo olingaka nga mingi yo oboyelanga te tikanga nakenda nzela nanga nzambe moto ayebi onenge otambulanga nga eza déchene moto akopona nzela na ye pokomisala likambo nyonso lesbien esala nini lesbienne esala mobelanga esala nini makambu voilà okoyebisa ndeko na mao nini po audio wana ezalaki secret ya bino na bino ebimi ndenge nini mama wana moto abimisi est ce que en tout cas nayebi te moto abimisi audio wana eza mao parce que nga nayoki yango epa na yo
Maman na so atindela nga odi ndenge na yo kango. Je comprends. Atindela nga tatindeli ma yebisa epela. Mais yi atikali ko yebisa ngati. Ali nga na benga na poto na mona ngo louche. OK. Ngabi ngabi na zepela poetu. Wa. Na epela. Si ya yogela nga ma pour continuer la lamba moko. C'est que nga na zaka ni lamba te. Mais na mona zo na mo kanda vraiment makasi parce que koloba déjà que ba maobiso tout ça que bango bazala. Ngamba na fula ko moti. Nande. Na shikshok lengezi. Ah bongo watu ba fula mutu. Oito fula mutu te. Ayi ko tanga mo komone be. Akasi ngaiti. Wana ba filmer ni rappeler. Na rappeler ta? Na rappeler ndeni. Bien ma ka evita la kote na shikshok lengezi. Aka je mo na ngati. Ngasu ba pese na fobima. OK. Kwa na voix autoritaire. Voilà. Oui, bseni aseni. Na c'est noté. Na ça la tabilamba. Ala tabilamba la taba parfois la taba parole ba sandala ki non pesa linga denda. Wana kana na mama wemba. Idéologie toujours itende. Tande mama kasi. Na kama parce que to sola ina yi. Moto to sola boy. Na ko dépasser ba mo. O ko protéger la ta kende konanga. Comment on va mama ko avantage parce que comment dia ko welela. Vous comprenez? Et pour les gens comment dia ko welela. Pourtant on expliquer to ba yinga na pona liboso. Yo le na vite ba na pona liboso ça sandal na parfait. Yo mama oli ki fianfita. Anozuma kama mwana au salon de transmettre ce que le roi na lobaki ba pesa ya olata ba pesa olata siku be mana ozo mwana siku ba za mutema mabe oui sa maman na nini siku na c'est vrai na yeri na c'est vrai mais quand azana kanda bomba obuna mutema bomba ngoma je m'en fous je passe. OK mais quand on appelle bon attention ka yele na subila mate côté wana ayi le subila mate yele Tena ngati kwa bele ya be. Sio yeli wala mbele tsanga mbele na batho ke ntala tsanga. Bo pe José Mampuya lo bandeni. Yango eloko esali moi pasi na Teresa Anna Chika esali pasi na Gabriel Lobi nous na bango. Dans une émission balobi mais comment ba mama mikolo boko wole la bilamba ya kolata bilamba ngo pe ndenge. Ya ndenge nini? C'est une question on peut tourner ibi. Yango ngapela nini? Pourquoi le mwana ngoko na bilamba? Na mwana bilamba na mwana kala photo. Yinda mwana bilamba mtawelela. Vous comprenez? OK. Parce que ina dans le calme. Mwana na bike yo ni olata no ba sapatu mingi olata no ba mokoto yo ni ba sandal tipo nala ni ba sandal nala so yana ta sandal te. Le makolo ngande yana na sandal go bo watika nenge zaboy. Nenge ngone makolo boy na sandal bo ya wala pe la sandal. OK. Voilà. Mais on m'a fait la sandale terre. Ah, mon. Voilà, c'est quoi? On va peut-être moi qui la soupe. Parce que on est à zone là. Il y a un bébé bon, zoa. Pour eux que la vie c'est pour to kabwana. Alors to kabwana pezaka. Ou kabwana peza mabete. Tomo qui la souka. Lelo phénomène o ebimeli biso mingi komi artiste tanga âge na na télévision. To boyi ba âge o ba jouer ba zaka na terrain. Kibongi ana 77 ans abeti masolo ya mwana kana bisayo le ko les bien masolo ba jouer na terrain tout le monde a pas cité au moins le cimetière avocat za la raté. OK, vous comprenez hein na kuona watana âge ya mtu fixe na baboti na ye tout zelati tout le monde ba âge ba dessiner na croix c'est un dakofi oui au bon temps après ça âge ba jouer. OK. En tout cas, nous avons dit si on retourne à âge. Tous les gars pour le cimetière, avocats à la raté. On ressemble à ce que on date na été. Baboti na ba ko date moi na bisa botama mo l'hôtel a ko l'hôtel ya baboti. Tout ça na Gabi Lobi, abi otangiye bozani série moko. Na rebi moko abi non na be pela yo za mukolo na yo. Et puis bandi musala théâtre na 88 ndenge yo moko ba. Ouais, na 88. Yende la dana ya Gabi na 88 ya sa angulma. Angulma. Ala ni ndolete. Gabi ala ni ndolete. Je dois série cette. Tina za ni ndolete na ngo tali boko na ngo. Tali boko, tala lo boko na ngai. Le boko na ngo. Tali ndolete na ngo. La bête est tout est pour moi la tête est ligne de la pena mobuta betanga na quoi je la tonga coronavirus. OK ndazwaka na ba rata mais on a quand même kolo ya Gabriel na mo kolo mette oh na mo kolo mette na roza na ko ndima mo kolo da makazi bota na ko ndima mo kolo ta
tant on a que le banana 88 wana bango bazali wapi bazali ko ke classe au moins on va mukolo o bandi le ko wana te mais moi na mukelo tabandaki yango yo po bato bele ba yokota na théâtre na kimikolo on se comprend bato bandi théâtre na ba 12 ans ba 18 ans so otuni na shaka ba na shaka na ba théâtre na mwana muketsa ko mikolo ba mama linga ba ba miss mo ba bala ni ke ba théâtre ti ba ko mikolo ils ont ngai pela na ba théâtre mukie na pa makala mais le mpela misenga ba mama na wazo jouer mama majani na wazo ba mama bango ba mikolo on se comprend mais ali to na biso le epela boy na jouer na mama epela est-ce que vous écoutez Sila na maman non ndenge nini na ko tu Sila makamula no age mo na Sila non bino bozo bino yo zo mukolo ngana mukolo na bango nyosto ngande mama na bango Abi yo mukolo Sila yo age mo na Sila eza problème tenga ya ko tu Sila makamula ngati na tangi Sila na makamula ngati ba question na bino vous posez un bateau, vous voyez qu'on a déjà que non, on retourne dans la question si la gare m'a âge si la naïveté. Hier na simba na chic chocolat. OK. On se comprend. Tout coûte na nzela musa. Bondeli ya Gabi oyebi. Ya Gabi na yebi na bayi na yebi agent na bayi après près. Pour la mukona était pas mukona ngati. Wema ngalo ba faut pas na bien. Voilà. Yeza ya na ngati, ngapa na ya na était na to mec n'était pas lik ngati. Donc vous avez même âge. Vous avez même âge bisonga surtout. C'est pourquoi ba ba minga la mama bango. Et non yesa ya za mama bango. Est-ce que tala nzela pour ba ko to msapso na nzela ba ke non ya soloma ba to ba tala ga bien. O ba tala ga ba tali yo ba misi âge ba zate. Mais kasi yango ya na alobi, Thérèse alobi, yo yobi ke bango na mama top baza mikolo. Te. Yo zali. Ce qui nous a boyi na ye. Ce qui mama Thérèse a boyi za mukolo. To tikati. Tikako moi teke to makamwa bwezi biso bilongi il faut batala bilongi na biso ko kana j'espère ay bilongi nani c'est mukolo botala to le la perruque biso surtout to vandi comme ça botala bilonga ba ngina mikolo ni batala ka kimikolo na sali pegato na sa jento batala ngo te bela frango to ba la ka kimikolo. Et puis on a une chose, tant que vous avez un bébé calé, joli bébé, vous avez ensemble de couleurs dans 16, il y a un mois dans mon carreau, tu as vu une classe. Et puis si on a théorie, les sous un chic choc, dans 16 à le commis comédienne. Mais oui, c'est au bandakala. Na bandakala te, na bandakala na bango, mais na zamu kolo na bango na théâtre, na mukolo na bango na HT. Na zamu kolo na bango na théâtre. Ok. Na mukolo na bango na HT. Pour la série 7. La série 7 titre comme la série 8 na 8 on a bien ko balusa OK. On a déjà plus de 10. Donc on a pas 15 na ko bana pour na théâtre na 4 églises. Vous comprenez? Na 88. Na 4 églises. OK. Vous comprenez? Si na kuli communion, na boda yite lepo ba tunazo kama kule na kimukolo. Ngaye na témoin na plénière. Ngo musula ozeme ba témoin nga bolela tawa seke na opeti nga o rejeter ta nto benga nga mama na oto yana siko bango ba qualifier mukolo par rapport à ni par rapport à esprit na boulot. OK ndingo tshaka ba te ba boulot ba mo to da na joie ki mama et c'est la fona benda expression ki mama. OK vous comprenez mais ba joie ba jeune mama na tshaka expresser ba jeune mama. Vous comprenez alors ba bango ba tshaka ba jouer ya mama et la to mona ba mba moko. Tola mukala tongo to ko banda ko ndo tala na nda ko va mutala takacha bote. Onini? Oyoki. Robi nini? Oyoki. Bande la robo? Ti oyoka. Kuchaka diffusion. Le nani na tongo ko mettre la porte. Okuti na robi na ndak na sukula na sukote na pa ko maquillage total nga. Ozi photo. Oya tala na nongi za photo. Tala na mokongo za photo. Kotala eza ba bete baby tala nde mabe asike moroto consommation na robot. Mais sur le tali bien vous avez collègues. L'amitié aussi n'a pas d'âge. L'amitié n'a pas d'âge oui. Mais si vous maman ba anjango yendenge ni. Bon mususu
nayebi te nga vraiment age mpona nini nayebi te mpona kita age te age onga naza nango yango wana mpo le 20 juillet nazali na prison nakokisai mbula nga kokisai mbula na prison naloba te mpo baleki nanga balobaki nga aza leki na bango te fo bana batikaka na meme moral oyo balinga na ya na bango peut signifier te rien jour nakokisa mbula kangaka date na biso lelo le 20 juillet belelanga mpenza souhaitenga joyeux anniversaire kota tanga na tiktok bien na nini batiaka ba age wana omona age na ngai obima wana oye mpe souhaitenga yango naokosa mpo nazwa nini po tozonga te tookenda na 20 mars tokenda 2024 nanga tika lisusu leki ata so ozali leki okomi de na 2024 obakisi age te tokende moto azonga nsima beso ya te sosi tokende voilà mais ozabela baleki no normal na théâtre ebele banani ebele na otanga bakombo bapite mpo epesa polémique natanga bakombo na bango oza comprendre ata mpe natanga kombo Thérèse ya natanga kombo ya nani mpo journaliste atunanga bakombo na bango soki anga mobona mnongona peut-être nanga natanga bakombo na bango te oza comprendre mais mikolo tozalaka na maison ya Jérémy Chabani joaza immigration ya maison tozalaki na Thérèse ya balobi tokota moto liboso akokota babenga motu moko akota mpo asigne livre sikoyo babengi nga ntango na koti na Thérèse alobi bokanisi nde babengi epela epela mokolo nanga epela mokolo nanga te mais babengi ye peut-être bapesi avantage ya mosala na mosala ya mokolo ntango wana na 88 ans naza mosala wana bango balokende wapi et puis dans votre classe bakaza te que je suis bourré non j'ai bien étudié moi j'ai dépensé aussi mon temps pour aller à l'école donc naza nango mpe naza bagage nanga nautaka classe nangenda na théâtre bango mpe bango kokende kosa théâtre nayebi bakokende classe nayebi te basuka nango bazosani ozokomprendre po ti bakoti na théâtre bakoti na age nini avant baye bazosani ozo comprendre faut que lambelana nozopoyi parce que dongo na mokolo na bango na théâtre mais na mbila kobotama voici mes droits t'es ouverte mpona bembango boye mpe monango bien ozomona so mokolo akomokoma mobango nzoto emembaka omonaka nzoto ebanda oteba omonaka moto akomi mwana oyo oza lisusu na kolongono te boye buni omonaka matama oyo biso ebubuki gba baokanga yango bandi te ozokomprendre baokanga yango bandi te elongi ezolakisa miroir mpe nzoto elembi déjà nzoto elembi kasi elembi na age nakomi nango te mais elembi na age ya bango te oyo nde elembi na age na nga soki nzoto nango elembi boye bango elemba ndeni na baloba malamu me bokobongolango mabe oyo yesu alobaki bobongoli mai vino bokomisango masanga gene voilà l'histoire mwa moke ya koyeba na mpuka tosisa na biso ya kobanda na yo début na yo ya mosala oyo ya théâtre po babi oza mokolo na moi histoire kaka mwa mokeozongisinga nsima biso bali tokomi na suka boye tokomi na suka te mwa histoire kaka ya moke puis voilà tosisa na banda na église na 5 jito na kingabwa exemple point chaud na longwe naye kokende nakuta na vie nani président nani Masasi ayaka kingabwa kojoue théâtre spectacle kabamba na stimie apesi nga adresse ntango nakoma okende kuna nabosani naleki nafe na groupe moko boye sakaroni théâtre nalongo na sakaroni théâtre nakoti na minzoto welawela nalongo na minzoto welawela tellement nayekolaki sur la danse nakia mpili bakuba na 2000 ans malembe mpo basusu bazomona ke nabilaki liboso na bango nabilaki presque nazali na besoin art na nzoto nanga esalanga artiste complet nde nazalaka ozo comprendre nakie kobina danseuse na minzoto na mpiri bakuba na 2000 ans ntango bayobeta bonane ya 2000 ans bayi mokili kokufa nga basalanga bis encore na barumu premier spectacle nanga nasala na mpiri bakuba ozo comprendre na 2000 peut-être bayi te eza na age wana pepe kala kufi pepe kala sakufaki zena bajoli bebe te tozali na joli bebe pepe kala kufa bajoli bakufaki te
Nangasi wana ndaba kina KVK poto. Non, ngala waki na koti wana na to bazana bingi bazali na papitex bango bazana makabani te. Na ba vie bilo. Ndibiso te na yokota. Vous comprenez? Bon na ko lungwa na mpie bakuba na 2001 na ina Chic Loenge. Comme danseuse. Comme artiste comédien. OK. Vous comprenez? Danse na ina comédie lisusu. Na ina kata Chic Loenge na kuti orchestre. Le gars danse na nzoto. Fait ça. On a exploitant. OK. Cotisation sous. En même temps dans sa théâtre, en même temps dans bina. Voilà, ça donne ça pina. Al Pacino. Et blendé. Oui, sur le tali, ils ont album Al Pacino. Au Jonathan, au Talana, album wana, au moins na 4 clips wana, to mundana bitumba boy. So tali au bi ça fait la suna âge na bien bien. Au ta pena âge na bango, hein? Na Jonathan. Je vois l'album wana. Je vois ta conservant au moins là. OK. Au moins là tu as amour. Là quelques de loin à peau pe ndia zala. Ah. Tala pour là au moins là. Oye banga. Et puis on voit ta film au musu akala ou ben de tali. Ba film net ba film à Moscovitch au tali. Au moins là pe vite azali na moi muke kasiti. Moni na comme ça là maman bango. Ça na photo wate. Kala so. Ko mbangu ya binu zani. Nazo comprendre te ndenge bani ngana ko la maman na maman bango. Habité bon. 50 ans ba maman musu pena ba. Non, ko visi 50 ans. Non, c'est 50 ans. Oh, vrai? On a 40 comme. Ah bon, on a la 44. Ba 44. OK. Parce que la femme voilà. Ba 44. Ça n'a aussi été. Non, aussi 50 été. Mon ko 50 na obenga no. OK. Et la fête, une grande fête. Ouais. Mais elle a un casse. Voilà donc tout ce qui est na souka pour même siècle voilà. Si na bande ngoni Dieu merci. Au chichi ala. Tala. OK. Tala. Mon o. On a vu de loin. Mon o. On a vu mon o. Jennifer. Bon, tala ngai. Ngai téléphone. Arrange-toi. Munga. Munga. Oh. On est joli. Munga. Bien va iband oui non munga. Ngana. Il y a ni mambo Willy. Oh, mon minute. C'est que na 400 ngana na mkola banani. Ndio nazao. Oh, ma jeune fille. Ah. Tu n'as pas photo dans un peu pour ça. Moroto consommation na robon. Voilà. Vous comprenez hein? Et donc ce que tu zo ngana bakala, ba image de sala qui sont talo baté ah moi muke. Mais azo sala rôle ya ki mama. Mais bango baza mikolo ba sala rôle ya ki mama te, et ba jeune fille. OK. Na chai, ba rôle ya maman, ba maman normal. Vous comprenez? Mais ngana ça maman comique. Donc nous sommes la fois côté en expression. Il faut dans la maison à changer. Voilà. On va comprendre. Merci beaucoup maman. Voilà. Tu peux moi t'embêter tout ce qui est le temps, il y a coopé ça va m'embêter na 2-3 personnes et puis bah projet nous allons pour 2024 et puis là au Titi et surtout que on m'embêter na 2-3 personnes numéro de téléphone nous appuyer na ticket le micro. On a un micro là. Parce que je suppose ça on a le bébé là. Ils ont bien OK, na PC penza ba mbote na ngai belé na excellence Jekoko Mulumba balobi numéro na ye ezali 343 balobi to voter massivement ayeba na mwamba mobima to voter pas za molobeli na biso ya mwamba Jekoko Mulumba excellence yende to tchelaka motema la limité ba mbote belé na chéri nono bater intelligent balobi sombe bombula efasola epasola epanza bambote belé babona na yo bambote belé na ya José Mampuya salon José Mampuya na Londres salon José Mampuya salibiso Airbnb o ezali na 10e rue na C biso bana poto bana ngola bana Afrique soko lobi na okoma na ndako te na pema okeka na 10e rue wana okomona Airbnb José Mampuya ezana na suka kota hôpital en face hôpital donc ozala l'aise ozala ka l'aise le quoi oza chez yo comprendre voilà donc bambote belé la maman Nicole Sanzamoy bambote belé la maman Nicole Sanzamoy tala la yo mutabongisaka le poso pour le poso za kitoko boye za ngebu nkana
bonne année na bino nyonso surtout ba fanatique mama epela ba mbote belé na vie na Adrisha moto maître angbanzame beba zibeba mais seulement ba temps vie na omona ote na biso oza sukini te poil ba mbote belé na ba famille onomanga mobimba famille onomanga inyase woko ba mbote na bino ba bonne année na bino nzamba bakisa bino ebele le vrai zéro de Kingabwa le vrai zéro de Kingabwa. En tout cas, bah, gros bisous à Bino, bah, merveille. Les stars de Kingston, les stars de Kingabwa, les stars partout où vous êtes de Kingabwa. Bon, la Bino, surtout, ils ont fait la force. Mambo, t'es artiste et comédien, surtout. Bah, baza malade, des amas big sabango. Bah, on peut la bellité, bah, bazan, tout au colon, on zama baxela, on makasi, pour tout tambour, yasika, na SNO. Bon, Azaga, na yongi toujours, dans le numéro, dans les plus 243 81 24 26 246 so benga na moro ozunga opesinga bakana yo to ko résoudre ngo. Merci ebele na bosanité deux fois maître Chico Lubanda babi deux fois maître Chico Lubanda aza candidat ya Funa numéro 174 donc voter massivement pour yenga za molobelo na biso bana Funa. En tout cas la lela bino fort ba moroto ko sona bino.